Maman Château Rouge va zanga est-ce que bango bazanga masumu natuni bango bazanga masumu oya bango basala ka est-ce que lisumu mungena na mkezali boni ko memeli funda muninga na mutulu ka sana mapa bobelelaka mutu mutaza mikumba na est-ce que bele bazanga na bazanga mibali basala kindumba te baki ndo pikolo ntina kaya suka bakomona batata na katikati te oh bati mutaza ale aza mutu neti batu nyonso exemple lelo lisumu na ende bimi polele yango to condamné bongo basala ke belé na ko bata makoleka ta oya ye. Combien de personnes ont alliance na maman na peso conseil? Combien de personnes ont alliance na maboko? Au moins nous na alliance. Mais kendo tala maman. Kindumba ya nabi ya koloka. Maman, boz à la l'aise, boko tana bakaroba tuté. Et ça vie privé na ye. Soka cholami ya cholami na mutute. Est-ce que ye mutanga sali mabe a deux fils na ninga manzo tene poke kilo. Moi ça sali kindumba bokangena. Soko mone kase mabe ko bala été. Mais tantôt moi c'est une minute ça c'est nombali mususu tantôt binomba ina ya binoni mukili talo yozali toza ba boucho adam to ko défendre Cameroun même tumtu na carona ye soko tida muté ko matela muninga te boni bino biloma bele bele mama na so vérité mukili tala na miso côté mabobo to sili na biso to komi na souci ya bomengo koleka bato bazo vivre. Or soko zimbongo po beta to lodondo fu monela kaka bato jambo ko sana ba milo kendo vivre na zamba ba nyama ba ko pesa lo kumute mama na pesa conseil lisumu misusu to sala to kende l'église eza po beti mutumba ta to fingete ko tshaba ninga na conscience kaka ozo manipuler bango na consciencement muto fa na quartier o yabike quartier ça qui ça na carte électeur mais condition à vie à kuti o esengi yete ye mission na ba futa na musala zo mbongo e ba na ko bongisa ta mabele lu posa lu pan et azo sala mbongo bazo futa zo ko kana ko bomba bana tile 30 te comment ko kata ndamba ke no somba zelo pa bongisa na place zo fando momo ko lesa na no passe bote ba ninga bien ko maman sur la mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de lelo sur le biso makambeya Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a ma maman na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo, potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka yoka, la loba JB Kumaluta le pétrolier, a Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue, Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Oh ya les boss, les patrons, JB Kumaluta. Yabino Sida Bile l'a confirmé. Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Nandenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bile nandenga ilusa. Victoria certa. Amen. Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Micro Libre avec moi Jemima Ibel et les gros bébés de la presse congolaise. Encore une fois, merci d'être branchés sur Congo Victoria dans des JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas. C'est les boss de cette chaîne et encore une fois, bonne condition télévisuelle à vous tous qui nous suivez de partout. Donc aujourd'hui sur ce plateau, je vais m'entretenir avec le pasteur John. Le pasteur John, il était à péter. Moto lelo ba fungoli sur la réalité belé auto na comprendre en côté et c'est un rafa tio le beau pour comprendre mais la makamba zo lo ba pe ba te comprendre ah le ko za rendre le ko za rendre bon alors le lo ngapena elibino na Congo Victoria de beaux vraiment branché parce qu'il y a à boire et à manger dans cette émission. Je dis d'abord encore une fois merci beaucoup à mon sponsor officiel, mon général Jeff Makayabo, Tata Bilanga Biona Dallas, le billet mon général Jeff Makayabo, donc le vient la Bogar et aussi merci à mon vieux ado senga maître sengi qui ngasen toujours vieux o le balanga ka le petit nanga à suivre donc on a bien à suivre ça la calme là no pongi donc ko yeba no ça la il sengo quoi mon vieux ado senga mo bala 1m85 depuis la Suisse et aussi merci Sousou na bato to soutenir maman Yvette Mbia depuis Londres donc maman merci beaucoup maman la vie que bonne année on a derrière ko sepela mamie depuis l'Anvers.
Bafaï n'a tout l'engagement ibele. Willy m'a vu les coffres forts depuis Dallas. Vous êtes tellement ibele. Il y a Dadi ma bible mokona mon bel et mon vieux depuis Paris. Donc tous awana là yemoko le pasteur John Tomé campé kosola pour la réalité. Ebele ebeto kokuta langa nango hein. Donc Mimi Lutam mayo yango là depuis la Suisse. Maman Chantal qui a là vraiment merci beaucoup. Tous awana pasteur. Pasteur bonjour. Bonjour maman Jemima kitoko makasi na pambola na frère na biso Loï vraiment kitoko makasi. La chaîne à Victoria, vraiment, vraiment merci à trop. Voilà, pasteur John Souri Lonaki Lukao, déjà, lobby tout ça qui rendez-vous, par rapport à ça l'émission, mais Mboula O, Kolamkala Tongo, dégâts O et Sali, nous avons plus de 60 morts. Et Kalezala qui bon côté, mais le comme ben, d'accord, quoi, oh, Mimire Pasuki, oh, Nzele Longwe, donc, Bablouka bon comme Nathan O, mais pourquoi? T'es ça, Moukile Koli. Moukile Koli, c'est le mot, il n'a pas belleté. Mukili koli pona place au nyoso tozaka na bandako we lona we bandako mingi sana kisasa isa bandako lona lobite talaka ka mutu abota minute na balemba ba bandal ba immeuble wana oyo chamo to kutana ba prince to baba to basala ngote talaka ka mutu lo akola ko kiti ba 40 ans 35 ans ya vie ba msu ba 55 ans ba kuta bandako wana siko yo komi mukolo eske ndako ekola te malgré te tikala ndenge moko ndenge bimelela bandako te koli combien de mbula o bandako wana betela ma bamvula o betela ma lelo bandako wana ezo résister ti lelo siko ba quartier mususu pe ezalaka na ndenge to kanisela te lelo population koma pas moyen bisiko ezalaka na 3 ndako koma ba windako combien likolo ba difficulté bazaki na ndako na bango moko boye ezalika o balabala par exemple Lou 36A mais lelo koma ndako moko wana bimisa ba tout deux mapango ni pia que l'équipe tata quand le pan parle comme survivre on se comprend en plus côté maman na bi côté musu ba kisa c'est umela c'est le ba revoir rango ba lingwala ba bandal ba lemba ba côté misusu na bi nyoso te moni ba nouvelle cité bi misika lokona ba bibo ezaka ba zamba ba tongi bandako sikona ba kesa lokona ba kinga bois na limete kuna ba mombele on se comprend ba er mo ba lemba ba ngaba on se comprend matete biska musu maman et c'est donc etikali bongo ba lingwala ba on na ba ke batu ba yebele et comme ba terrasse boucha makamute beba sikoyo ba barumbona una so ba mama sikoyo mvulo ebetinde bibembe comme puis mvula ngondenge zo bete ndenge za ikalate hein mvula pas tomboki hein ko tomboka mbula ko comprendre za mvula nganité sa tata mfutemate biso moko batamukili likola le kosu ya ko gagner plus to bebisi mukili hiérarchie ya koto saka mukinde ezalaka bazambe za ko contribuer pona mupepe harmonia mukili to katikati bazamba etikali ba vide milinga oyo komi lelo partout bazobenga so ba pollution o ba milinga kotumba ba pine ya ba arme ya ba nini ya ba voiture tout esangani ezokende zo perturber ona se biso frère ma pate ezalaka nango libre hiver kalisa ko kwena ndenge ko to satan na ba climat mususu melelo likola bichacha combien de mabende bakenda kotika na mapate fanda pona ba antenne ya ba réseaux sociaux ya kobelela ya ba téléphone ya ba nini ko bitumba to tala ba ninga kuna to kengela mama mukinenge zana likole ko makilo na mabende oh likolo wanzam likolo ka kuna kote bachana ba planète on so ba Mars o wapi na Mars planète ya ba zénith tout keno tala ngeza ikala vide mais lelo yo bande ba polo ça ba découvrir ngo comment lelo partout donc auto comprendre te nete so comprendre lelo yo likolo beba mama nanga ta mvula so beta mbula ko mobeta ya kaka yo moni mbula exagérer tali kilo le ki kote mabende to kitana se mabele to souffrir tala na un exemple na pesi kote to manda ko beta bale na balabala moko bo lelo ko ma balabala so tukaka e beba poto na ba fulu na ba fulu maye bota balabala zaka zelo mais na kisasa lelo na ba communauté e baka kala ba zelo e sila mais ce comme ka ba mayi ba terrasse donc il faut comprendre est-ce que baza kota pembe ne balete mai zo bota na mabele ndenge ni kisasa mabele so comme ka humidité yo mvule beti ba dégâts batu futa makate banda kwa kala depuis kolisa bana ti lelo monsieur sala ba fissure mama opexana ni tonani bisiko zaki nzela mai kufa mbule ko beta balabala comme lokola terrasse au moins so beta na ba foise mama na biso condition kota moni kisasa to vive kisasa ka rezelo ko lobana ndenga mabete na misu poto likana na ba prince wa mama kota na ba kacha ba balabala kisasa au mona batu bazo vivre ndena ba fulu pourquoi ni poto komi ebele na batu bazo yaki to komi ebele question ya ebele na nuto cha pembeni so tribito za ebele bongo chino baza ba 1 milliard na ba end ba leka biso ebele te lelo za condition ka mama kamsu to ba pamba moni tala ton trobi na jije mutu pété so ko zaka vrai congolais
et na ka mususu bana mboka bakozwa part ka mususu bino batu bozo esime teri me ko engager ko gérer bango bobo manzoto maman na ko sauter batu mingi baza ko s'en sortir na Congo ça par la grâce ko vivre na Congo so ko tali condition ko lia condition ba quartier to fandi ba mvulo e beti misusu mai po la ka fandi e poli tika te balabala bongo na kacha mapangu na banda combien de batu ba politi na ba kiti ba mbetu fo mama fo ba bimisa batanda ndako komi na ba solo moko ba muye siko so mona ko pesa na ni faute oh so ka s'appelle locataire kaka na côté musoke foute la pe na papa lupango yemo ndako ne dindi yo pe yo dindi siko pesa faute comment na to so comprendre siko yo sur le biki yo côté on a pona moins cher bongo côté ba to pe bazana côté bien pe dindi na na pesa na ni faute nyonso na kaka l'état yemo go l'état pe to boyite mais to créer biloko mususu to tiana bomengo ko tiaka na banki sima mama to mina lero to luka bomengo ko bomba te ko ngana nginda te to tiana no kimia ke ba pesa biso pe crédibilité to la seki to zo sala ba la seka un ba mo ba ko appuyer exemple est-ce ba balo so tiana ba cité bon so ba sa salon est-ce que l'état ko ti ba boka ta ba zelo apamba ba camion to na ba brika yo ya ofele zelo na RDC ko luka te mabanga ba bikyo ko lukate ba kami ko yeso piso pika kanya bana mboka mtu toka hein boka soki l'état komi ko na te bino mo toka ka boka nda ko bongisa mama nanga botema boboto esili na biso to komi na souci ya bomengo koleka bato bazo vivre or soko zimbongo po beta to lodondo fu monela kaka bato jambo ko sana ba milo ke ndo vivre na zamba ba nyama ba ko pesa lo kumute na zo comprendre très bien OK va na zamba ndeyo za mu sana ba milo ke na zamba mboloko makaku koi akokamona nini boaka $100 devant makaku bakobundela ngo te bakotala kuti bakokama eloko ninyo akolongola kuta pangiseli nye na te so comprendre alors pour prendre nyama ko sana mbongo nini lokumu ezalaka esika bato baza siko bino baobozana bato nalobaka chaque fois salisa feti benga bato pimela bango masanga batela ko mo na feti ditongo bakotala te bakozala ko nimba so kanga bango porte ba bimate okuza mutu twasa ko la feti niko sana manka mo ndo na piste bengi sa batu na feti tshela bango biloko balia kitoko lokola yo teme ba sentir que balie soko me la champagne tikela bango ba bière ordinaire so imisu ba kovite tshela bango lotoko o mona feti no za ambiance o sentir que mututu na ko ene azo se pela makamto sana ngo mikolo so ki o renye na 1 million ko kanga jete pesa ba ninga ba zota ba $150 oyo ko sunga bango na bana ko ba sentir que makamyo kende bien ceux qui ont tenu ndakuno di étage tu ba prince na côté na yo côté ba ninga baza tant que ça makambo ba tunyo so fungola je pour mo koleka côté lo ko boleka na prince boko ba fait en quantité bomi betitolo non non manager so vérité ba tu ba tiaka pays qui toko na monde na ba petit peuple bo mona rapamba ba to ba za rapamba nde ba sala rapport à pays ma ben abiso to za ceux qui ont occupé comme majorité ba to ba zo sepela nyoso na ba longa kuna mais da ko luka ba voix to na ko luka ka ba to ne belé maman na pesa conseil lisumu misusu to sala to kene l'église eza po beti mutumba tato fingete ko tcha baninga na conscience kaka ozo manipuler bango na consciencement muto fa na quartier o yabike quartier ça qui ça na carte électeur mais condition à vie à kuti o esengi yete ye mission na ba futa na musala zo mbongo e ba na ko bongisa ta mabela lu posa lu pan azo sala mbongo bazo futa zo kokana ko bomba bana ti le 30 té comment ko kata ndamba ke no somba zelo pa bongisa na place zo vendre moment ko les ana nous passe bote ya baninga bien comme maman natation na lokuta place so ba kitoko ke bien de berere tant boleka ko monela après so bosanga na église ko tchola bato base yo 40 bongate yo 35 non bosana mfutema tala muninga ce sont les voleurs tama bonde bele ko semenza ba ko sala miyibi yo bazo kota na via camouflage bazo bima na misi bato ko basa bato malunga nzoka na vérité bazo kena ndenga mabe petit peuple bozo tchola nzoka bazanga tina na misi nzambe bana valeur bozo tamba na droiture baboy ko kena ndenga kafriage na mukena bango bazo zo bozo mona après bocholi bango ke bazanga tina or bino nde bafungoli jete po bazo kimia exemple na lubaka ba compagnie lelo so bafungoli misala bien pour refuta bato batana ba ko se retrouver ba ko sepela oza ko tama na balo muntu na couper les mbana triko openda jeune garçon bo jeune fille bi olata te ayebi ko lata engagement na epo na bana zo boma nzoto po na bana balia ki acha nzoto na soin so ka pesi nzoto na lokumu bo betele maboko mena ndako akolesa bana malamu te quand tu as sur la traverse na traverse qui na voiture ndo leki na succès ayebi bele ko leka yo tanto ko talata bilamba tombola mais nenga filaka eleki ya ville
Le fou là ti awale leki ya awaboy. Na je biso vérité maman. Ko se kara ba tout na vie. E bele ba comprendre kate, ba kantande ba tu va fondre na bisika salité. To la tara mabende yo leki po bimte aux une opportunité. Yé aleki na courage na makambutu. Et ande boche bango catch. Mama batu nyonso etanga mite ba bonga bango moko ba leader. Mutu mususu pas zo kimi afon musala kendo sala ba futi ye pe ko sepelisa famille. Na match to la tara fare simo même mutu mutasaka rôle na ye. Si on a un numéro 9, tu as un chabi pour une équipe. Ngata na chaka bité mais tika ngati titulaire pour na kangi saka. Si on a kangi cité, bina biso za na valérité. De mon avis beaucoup. So ma ben abiso tous les Congolais ba comme si la biso surtout makaba numéro 9. Si ko défenseur ko sala wapi. Bino ga na attaque, de mikolo Congo ça. O tika na ndako oli ani ton tipo. Biso tout. Match à 85 minutes. Batika la su numéro 9 futi na ba défenseur to na corner. Nana yakina. Pour qui ça so fani ton tipo na ndako oko pikwa maloko nzeta kaina. Ah ouais. Voilà. Merci beaucoup pasteur John Lelo oza Lelo pasteur ba collègue nous ba pasteur on est comme si ba dévier moi mke marama côté bokonda likolo ba te ya ressuscité comme ka okobonga okene liboso et puis ba le msusu ba katine lo lemo pourtant on peut na prophétie ko équipe na direct lobo leki lo sona ma desu lelo sali boy direct wala ba to ba otuna kan l'église il y a ça kola bien c'est le moko ba biloko wana na boité ça bien ce qui nzamba funguli ba grâce on nzamba ça tout puissant les kinyos mais ngana tela ka fait vers ya makam ngana tela ba esthétique ngana bangaka tia miliki te po batie elekile hein ce ko pesa nga solution ko tonna ndena kumisi miliki wana po miliki za ko acheter des passes si la nga yo acheter des passes za ko gagner jamais babilo wana ça mikembe kana tala ko wana ba oui mais nga yango te yebisaka mutu objectif ayela na mukili ko ya na mukili mama pona ko koma lobby fo ko lia pona ko lia fo chelo ngina moyi pona ko chelo ngina moyi fo ça na courage ce qui nzamba passion to courage c'est qui fait atinto que challenge yango wana ngato pesi nga prophétie ngano bakanga bino sofre ngata na kutani na angelou pe simba fona chelo ngina moyi jamais na ko sala prière na mokate na sali mama na prière libumetoni ngalo kwa zemi jamais faut bima na moyi ngana banga ba église amfutema blocage te ngakuna na bakati ngato so passer singa nzamba la singo ko bonga na ko ndima nanu amen si mana zongtsele na ko bonga na ni na nini faut expliquer nga schéma nzamba za kolo mapamboli na batu basambela na batu basambela rente to pambola mananza na nzambe siko yo je sanga ka formine te yanga lola oui mais stratégie ko vivre pour na bata matina ko koma lola za nini ndebo sen côté ya batu vie za stratégie ko ya mutu to senga nzambe ta cha biso ko cha siko ngato ke église na kende église pour na banzambe na kota lola ngana kende église pour na ko bonga te na so sa ofre na yabi ke nzambe ngana biso ke nzambe la apesa nga da courage kopi nenga ko bimisa paine ngana kenda ko sambela pona bige ekeba li fele zalola eza na kenda ko sambela pona ko lupambo lita ngana sambela nde pona bige nzamba batela ngana makamna ngana salaka akotela nga po mutu msibo ko sekali menjo ande mutu mabe so za na nzambe ya ko prévenir yo atanga salo mabe na présence no mona alembi ndo mona ko sambela ngo wana mais ngapa na ko bonga ten ko bonga ngamo na mama na courage na le bakasha fanga na za koyo balesa kana zote ngana za koyo na liaka tampuku mena kima kimbangu alwa mbwa obesunini soso ko lela nzela boy ndamta na za coopéra na penda courage soso balesa ke na kata ndako za kapondé sala munene zanga do bakufa kalwenge ngana penda attaquer de pointe ngana ngate na lieli pa mutatika na sang azalo koso ya tutile ki mukia silisi nyonso na boy ngana lingina ke kopi na ngabo choli ko pasalité na tumoli na pepinien Bose kinga na ira cop metano que nos sokla na che propre quartier baseka kinga na koleka wana tena kena quartier okuna na fena kwa na somera moko mutu to koleka banani mukile ela ba bango coopéra debout ngana mama na taka tembe challenger bagarre à vie na je so vérité donc ga côté kuna za blague té na ngara penda coupe na zu gagner coupe mais na mérité na te so comprendre donc moni période yo batu mingi kaka ndongo lobi o église ko tonda siko yo nini mama kolanda loyenga mouvement te lokola bato balandi komba catch ndeto ndo komisa dingwe kala ta kazo le kamisa bozo landai tambo ko komana ko te bakenda ko bunda ozangi tikia ko okoto otiotenya hotel petra jo utaki musika esenga lokuma catch et memi mulai to ba te église aboyete combien ba kene église mu pepe mena suka na lola ba kokota te na vi foko yeba ko banga nzambe za motema mutu maman soko change tato fa na kiti église na liboso lo ba parla langue zéro o bangi sabato bazo mono ndo zo prier mi ba kanta so prier na anglais na français ndo le ki ba to prier na lingala on dirait prier no banchi ba yamba ngombango lokuta maman mutu to na mukili nzambe nda tindiye
keba na vie ya moto kutiao azanga tina te tant que azongi pe maté na peso conseil kanga munoko ebele bakenda poto bachelo batoki sasa mais kaka bango bayabi bembe na bakoli comment faire na mboka miliki ezotanga lokola mai mokufi par rapport à moto aliaka kwanga ozochola kazanga tina soka bengo na téléphone éteint ozokosa azate pani so boka uki appel ya Afrique bengi oh ba déranger bino mais kama mutango rien ochola kaye mais a umelium to sakuna okufa puis okosa batakisa ya Afrique baloki ete motema mabe na bino bokenda nango na ndenga mabe bo tutela ndaka part to katino océan okimi batu mokimi libabete surtout ba boto ba kolisa bino bazala bazo souffrir mama bota o banda bo mwana kola bandeko nanga to mitema mabe pona ko sala makama ya pamba ba tapage belé bona ne yango o mona bandeko no propre baza oyebi mo sala ko loyebite so ba benga peso ko sa ko setka il fallait que ba lo ba vante litio so famille ya kindoko bi ke no ba lokaka ngai na tindela ba nkaka pasteur biso eloko moko soko kindoko za puma kindoko yango yo kufite bangonde ba koliso ba bota yo o so ba ko freno na nini soko jimone fils ko bite babo ba tu ba koliso ba liona bo mwana te ba kendo loka na mukolo. Oui, mais comme si biso moto sala ka to memano big vol to ko c'est la famille. Bon tout ça na ba façon ebele maman. Mobali moko bo bimara na yo ya ba place à zola mbongo te. Atika mbongo bo obiba ma $200 300 tia na poche. Ayeba pété yo pokendo ka to pila e. Njonda za mutama kama mulili. Yo mona non mais kengno makamusu singa na kingo okufa ka to kuta na ba ko palade metam susu. Chance liba les oyate. Tantôt chance makamusu ces oyate. Oyebite nzoka ye. Yo ki sensa famille ba lokanga bo sani erreur sala kana mama na zo biso makambo par la grâce. Ton ma bêtise belé bana mi balé belé combien de fois basala on a cette vérité oh ma comment ça le papa maman on a biso tous ces pays ici bas que bana vie tant de vie soigner si ko tant de que to prier zanine so ko église aux hommes na clarté yo mo so banda ko tubela sabatinda yo ah Seigneur on a yebité na salaki limbisa poto sabatu po mutu ay ba mingi makambo salaki mabena muninga te batu atkana likamba sala ndi bakangama nango. So bi Seigneur limbisanga wande prière au saliba esili et puis keba na l'église so tubelo sambeli nzambe bazong so koma kamususu o so ke so umela bo seki fait masimu nane umela yebisa faux pasteur ngam na yebisa yo kolo mukila kufela biso mbala moko tant le bibo ye bo komi yanga esili so ke so umela wana zatana eza c'est leur formation so memela yo mama o ko za na église o ke sambela mutu mususu aye na sima na yo apambolami so ba tu ba ebite ba ko bando tonga ya câlin. Tala tu baisi ma yipena muntu prier to saka simba kati je ne vendre raté hein maman mutu mtazana tana ye ya nzambe ayebi yoko ko ya avant obongi ngana ko zana ngayo na umena mukolo mena retard tikanga na suka tantonga na kopile soko ke na église ko kende pona pasteur te mais yoka pasteur ndenga sote ya yo nazo bano frère comment que non eteli comme qui a se confier plus na pasteur maman ngana kende ke église nanu un pona nzambo abenganga na opesa pasteur confiance pona bigenda sote mateya wezo kolisa ngana molimu na kopesa ye na kobanga ye na kopesa honneur nyosa mérita mais nyoso na kopesa na pasteur te asa mutu netinga e bo so ka pengi na likamusi na ki église pa pasteur apengui yanga ni non le monate mutu na église azana ban au moins na lipapa liputa na lemba ozoma lokwa mutu pamba mais moni moko azana ateya ka so menenga zo kondima te mais na vérité oya ban azana kondima makasi ko leka moté mais moté lekende na ministère. N'était ça comprendre. Azu grâce à côté aye. Mais en vérité, yenda zo banga nzambe makasi ko leka moté yi. Bible. N'était ça comprendre. Nga moté triple honneur na on pesa. N'était ça comprendre. Na pesa le kum. Mais nga so ndo pesa ba pesa ngama na hôtel na est-ce que passer la détecter pour bakina za na mfutema ou bien atali kande na ume na zo bongata le bike en mfutema. Mingi ba koma bongo. Oh et puis keba na ba tei misusu ba loko zo mema bango. Bo sala makambo nzamba tini bino bo sala te menza mena bengi bino ofandika ba likole se ngomeke sadika soki ne mbongo soki mabonza soki nini ah séminaire nzamba la tinga semeno bino nyoto ba patron telle audace lokona soki mutu lokona soki loko esimbi sabatinda ye avana lokona yoka ngako yoka mama okendo sa ministère batu ba mi pesi ba yabwe ba zele lokolo baki bon yoka lokuta ba veke ba ko mona yoka lokuta na moni balaksinga mingi ba chena ki mabe a changer maloba po simbité nzoka dépense à trier déjà bino foger top sala tala moni nzambe na batu ba sambelaka na te yende kolobi so nyos mama eloko yo nzambe a lobi
na kosote ekokisamaka okoki kopengwa na likambo wana okimi ekosimba et puis na remarquer ko mona bato balobaka ki nzamba bengaki ye boye yake sala boye bonge jouer lokuta nzambe soka benyo na likambo tela to kimia ko récupérer yo to mona ba Jonas mwambi Jonas akimaka musala nzambe akimaka est-ce que échangeaka mutu kaka ye et récupérer ndengeni kutu nzamba ngaka sacrifier bato musuba kufa pona ye koma bino lelo yo na nzamba bengaki boye meye maka salaire ke kufa nango kuna abengaki ete na ba no vérité maman tala boti ko sakana kolo mukiliko. Voilà, pasteur John Lelo Boye, au sein que nous sommes la consort Nangaï, au loba qui par rapport au intervenant qui par rapport à dossier à hériter ou à blog, il y a sex tap na Naomi Mbondo, mais et c'est que maman chez Tourouge bah c'est qui par rapport à dossier wana. Na makamono sto loba qui ngapela mole mabe mo loba qui te maman chez Tourouge bah c'est qui que non ndeni ni gouvernement na biso bah sali bongo pourquoi il fallait qu'à côté moi prison moi 4 jours mais ça le quoi que non abalu qui mutu kapene moni pena prison bah aller tourner pour le passer la valeur bon pourtant la prison tout le monde va tout ça côté injustement bah ça m'a bête dans la prison bah peine kuna mais le quoi bah ça na hérité puis hérité moi na ba vidéo de ba que non moi na mokonda ko tarabolo côté donc ça veut dire que non yene moi la fati te kuna makamana mama italinga te za mutu mutu na ba dossier na ye ngana opesa ka limbola ya place ya likamuneti kaka te to tirer kaka lisumu neti kawe komi ya mabe menga ozala nanya zanate aza mutu neti batu nyonso exemple lelo lisumu na ende bimi polele yango to condamné bongo basala ke belé na ko bata makoleka tawo ya ye combien kutu bazana ba alliance na mama na peso conseil combien bazana ba alliance na maboko omoni mutu na alliance mais kendo tala ye mama kindumba ya nabi ya koloka mena alliance oya ye poto moni soki ande ba lobby soki ça que miloko la porno oui mais nga na kopesa nga lo ke salinga mawa na système kaka ya ke ndenge ni ne longyo yeba na mukili mobimba e kwena ba mbeba boye nde pesa na ka souci il fallait tikata honneur ya kombo na ndenge yeba na po nzoto na eza nzoto batinyoso na bia film total ba film pornographique na nzoto ezaka film nzoto moko na boyita pour nous te mettre en temps tu mets ton na ba téléphone et bele ba tebele bazana ngo oya bi mutakala pourquoi pour na souci ya elongi na kombo yebana de mon bien ezana bele pe basala ka ba mbeba ona koleka ye metanga mate ngalo kona ka mawa pona ke na crédibilité ya yebana nango na bato abwaka wana oya bon yo yebi donc il fallait pas ça ka lokumbo na kokota pe na quantité pour mutu mtazana lisumu na ye mais na bika ke vraiment ipenga mawa mingi pour maman Château Rouge ba yoka kopé moi mingi maman Château Rouge est-ce que bango bazanga masumu na tuni bango bazanga masumu oya bango basala ka est-ce que lisumu mungena na mukesali boni ko mema lifunda muninga na mutulo ka sana mapa bobelelaka mutu mtazama mikumba na est-ce que bele bazanga na bazama mibali basala kindumba te ba ndo pikola ngotina kaya suka ba komona batata na katikati te oh bati mutu za l'aise eza lisumu na botika bo pesa ka foti ke ayeba na koka ko sala boete nde sala erreur po banze mona batu mingi konsola bango ayeba na batu bele na ba wana mais ya te beaucoup maman ko sala ka champion betal lisolo moninga ma bete so webi mutu na makolote et bon c'est ça ba condition batinde na kota sala ka yo ko tianongo wapi mutu mtse sa condition na te so na lobani maman bo sala l'aise bo kota na ba karoba tuté eza vie privée na ye soka cholami ya cholami na mutute est-ce que ye mutanga sali mabe a defisa na ninda manzoto na poke kilo moi ça sali kindo mboka ngena soko moneka sema biko bala ete so ngi bale yondo bimale ki maye mais tantôt moi ça ndi bolo ba na minute ça sino mbali mususu tantôt bino mbayi na ya bino ni na te so comprendre tala mukili talo yo zali to za ba boucho adam to ko défendre kamoro même tumtu na karona ye soko ti damu te ko matela muninga te boni bino biloma belebe maman na so vérité mukili tala na miso. Voilà, donc dossier on va comprendre le pasteur John a bien expliqué le pasteur John ngana ko mutu mfimo lobi ngani na abuna préféré na ngana bala mobali okutu akufela mwasi ke mobali a divorcé ngabi mutu divorcer msuba kamera mabe me yobi te akufela mobali kutu mwasi bien mais wa divorcer ba divorcer pour la makamu nini ngabi te na luka pasteur John pour amekana ko fungola biso pour ka le to comme ko loba bongo biso bas te balobi boye pesa bien ngapi même ngana puyango ngapi na ko bala mwasi akufela ki mwasi wa divorcer na mibali non balate na ibisi yo na bala te mena ibisi kaka yo yango wana ke ngai soki nga na ko préférer pe ko bala mwasi akufela mobali ki o azana a divorcer mingi pourquoi
moi ça divorce soka divorce tambala moko tanto erreur mobile ndo mal à l'aise c'est comme 2 fois 3 fois tala na misumini alingi libala te ya isabe erreur mo zakana kati mama c'est ka ko sangana za makambo ebele et puis basi mingi pe ba ebaka te ke caractère mobile ndeza ka plus mabe ko leka moi sina libala so moni caractère moi c'est comme plus mabe faux momi fausse na so ba no vérité pour basi mingi ko moni na misu baza présentable na libala bongi comment vous me la raté to ko sala mo mibali comportement basi yo bakota mabala balingi kotika beauté ya makasi ko lekate ko lataka modèle ko tia libanda panique basi ya kotala bana misu 5 na so ba no vérité moi si ya bali tenga na tolera ka tia bichacha pas zone kalibala moni boye moi ukati su mwana ni moi yo yebi mais so moni moi ça comme na mobile mais zone nga kende wenze ba beauté excès ko lekane neti te maman no ba chef comme il risque basi ba so ba tia rouge à lèvres te mais mi bana mo ba kwa kama nga chaque jour tomba la muka c'est que bolingo basi silate n'était ça comprendre. Je suis mon maman Moussa fait manatonga que rouge à lèvres tia beauté mais papa banatanga luka chéro zapi coucou moi mi quelqu'un au moins que bana bazoya donc il peut te ça ndenge mo pour moi ça Moussa que na moi ça mutu bazaka basi mobile ya soso mobile mutu bazana même caractère mobile ya soso bomengo neka soka zani sika basoso bazebela ndima kolala nzala po basoso nyoso bamona kaza prêtre ndenge pesa kawana mobile pesa sana mbongo sika basi baza arrondiment mais la tabière moko mais basi ba panza balia ebele mais sur moni mobile azo tambala mukemka tali kitala tala comme même na mitali ke bana mobile wana fo mobile azo la tala kitala 4 fois tin sombala mota tetela mingi ke bana maman escroc ngam na jebsa yo oui ça da propre ta so ma poti moi ezaka na baler nango soka nga kende cop to giwap somo mobile comme l'air nya nga ndena mona ngamusi so foger mobile ba propre belelo ba musale tinda sala bon vrai mobile faut j'arrête moko quoi attendre cop à l'art de base imagine le pe fainéant ba quoi ba fainéant na ma point 17 lingi makambo la taka propre ba moi basket moi nini basi ni bazomona passe zala jeune fille na quartier les kana kinda classe yo mona makam azana téléphone mo soka le rotapa muto ateka ka soki wapi atika ka page Facebook on dirait sur la mingi so mona ba fille ba jako soka zo chonde ba benga zo linga suté ana sen janema watan fille zo mona atala kinga bino bazemi coin bazemi ba projet yo moni bana mingi ba na Congo bana moko ba ange ba ibi bangote machine c'est la rabane zo kama côté Congo tozo forcer trop hein ba pem ça na to tata Grèce il m'a remplacer la terre ya Congo comme bébé comme ça lingo bota il faut que ne bota na Angola faut que ça brasse pour Josem ah wo Josem to ba ko ça mfutima po bana côté bazo fournir bango trop machine c'est la rabane côté Congo linge beba le moni bana Congo bazo yo muso zo ne linga famille na binoté de machine comme le fabrique le kimai ça le belé ko kama que tonda tina mutu faut donc brique donc machine le qui ba ko ça le rapport à bana 10 Congo ba 14 bana musu ba n'était pas ange ni satan ni nzambe abi bangote do bana mo ba yeka lokwa ba yeka même ba mbwa kutu ba compter bango na lisa ba nyama ange abi bangote satan abi bangote ezan zala ndi comme botsa so bongo bende yo difficulté Congo comme si nyoso challenge misu pesa la radio c'est plaki na zemi yangote mo juise milikola loyenge si tout bana na ba bana kaka olindai mobile pona mbongo me pona kolinga ete siko na era kolinga pona ba mbongo pa ko sitko komi na zemi mobile pa tio sema za kolinga fio en attendant pas de berere bimisi bana moko ba sans programme donc moi neka brisque mutachaki semi alingiete mutachaki semi alingiete moi na bota mais na makoma makasi ko alipasa moi na moko na classe ça kale l'échec attends j'ai les 30 professeurs au aussi les deux biscuits 1 plus égal 2 1 plus égal 2 surtout 1 plus égal comme ça égal teach qui zenga fortuna était ayeka na c'est ça je comprends de moi na moko au bête bigogo kolemba et puis moi na moko somme au télé foufou net ami so alena muto baki bakosa kaye maka mama ekolo esili ndenge nini ye moko do aina tenya moko ya ko baka depuis bo mwana loko bolinga keta kongoli nyoso mabe koti nango aina ngo na monde au mona ko chama na mulunga prière bo délivrer pamba za na rankinité na satan ayande ayaka bongo ni yo sengaye ni nani ni ba ange ni nani donc aya frauder ba fourmi kutu ba compter bango na lola ba yaki nombre de temps mais moi na yo ça va senga na tous les deux côtés satan yebi ete nta pepe ayebi ete tala bano ba tondi koto mwana makamulo ko la nganga de mwana sana ba donc ka bima ko nganga na so bano vérité ni pe mwana pa zo ape papa na et so papa deki na makama bongo ezo ape mwana zemi ya esengo soko lingi mobala ta za piaken soko boti mwana bato balobaka akokana kotona mama na mato ya papa tala ba rouge lèvre ya mama na ozomona bolingo esali vimana ya
mais basé ma mikolo eza pour apporter cette maman difficulté Congo eleki mingi tellement difficulté eleki osomona penda que donc to sa makambo to kana kité mama nzala soki eleki osama makambo sanga tine osola ma site ce total ma site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de loi sur le biso makambo Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a mon papa siga, il y a maman na ndenge nanu. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Poto zo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka yoka, baloba JB Kumaluta le pétrolier. A Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Oh, y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans une idéologie européenne, pour faire ya mboka, ya par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la Nenga Ilusa. Victoria, certa. Amen.